Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda ngai ngandi kuna bino simo poso lobito mobala pembe te na Dubai tembe sili bashalu bakufi bafokonte pe bakufi la lulala simo poso lobito libanga gologota mama mobala leki libongo nelengi voix rouge ngayo bonne fête de Pâques mbote bisika nyonso bozali grâce à pe ezala na bino. Bandeko, tangu na yaka na lobaka, misusu bazwaka lokwa ka ba vantir, musu ba mona akake ye pa linko loba boye, problème ezate. Na yaka kaka naso na bino. Bandeko, omoni nde tozo kendele boye. Toza na problème moko na ndeko na biso Jani azokunda malobi. Toza na makambo ebele, tozo ba position te. Makambu nanu ane silite po tokota na makambu buzoba mutsusu lingo bima basaba kema bala brini bozaba sorte bele na sina yebisa bino soza na mobali te bamela masanga na contrôle botsango na bastati mwasi oyo ana mobali te so ningo mela masanga ifo mela na contrôle ya botsanga bastati parce que excuse oko yeba te mutu akolangu sona mutu akomemotsa to tsiko liboso ndako oyeba ite parce que oza contrôler te ozo belaka kibudiki obimi lokwa keba nyoka akuswa yo obimi bongo yo zo mela yo mwasi oza na mobali okomelaka masaka ba whisky bele makati sikozo ngo prouver et que so posa nzoto ya wape na remaka mingi basi mi bokuma osoma ka ba concombre na ba bwinze ote na ulamba ponga ba concombre nga pena tuna ebele boy mwana mama na somi ke bele provise nsoka boy bipe ba sokta ba concombre obokuma ko sumba ya botsango na ba mbasi mingi bala brini ba sebele ba koma kana ba concombre omolka susumba omolka ta 4 c'est et que wapi okolamba pondonga ya ndenge ndoko tondisa concombre et comment te ata soso balamba na concombre banda mukolo nini la lulala nati lokole l'ami de France oya lobi o ba koloba ba lobi na bango ba mutu ba koyeba ya ma be komi na communauté ya kisalite tango so boma dibala il faut batina ni na so boma dibala tango so ninga pe osala divorce tuna yo moko poni na ngina sa divorce ya bakotindi kona baninga mukola likambu ozala yo moko la brina komo bimisa makambo na yeba kita bakute bakosa kiyote yo moko posala ki envie nango omoni nzungwa loso bomoni to lamba loso omoni makano soko ningo opalo nango oya kotobola nzungu mais soko tsango na mai elongo lexika savo likolo pa nzungu ezongi ya sika ezade bongo kowela ngolongo na makano te parce que makano neke bebi selonzu okobebisa makambu pamba nzungu eketoboka ekomo lamba maka ekomi nzungu ezaki ya sika ekomi nzungu ya occasion okalingela nguba tala deglo kei obebisi makambu na loyenge botsango na bastati na bino nzungu oyo tobengaka makano loso asuke exikaka balongo lango na lutu te bebisa nzungu tekele bumba mama balelo sona ndonge yango oyo nzungu wana balongo lango te eya okotobolo nzungu okozanga nzungu na loyenge tia mai elembele ngwana moi geste moko kitoko esala moi bien tango olexaka savo nzungu nezungi ya sika soko no botobola bopa otie etoboki nzungu etoboki luka pe kaka matembele pe bambaka nzungu okomo bamba matembe okomi mutabi bamba oza suna bokenzu te mwana mwasi boliko yoka boliko na yazo tinda yo osala bongo est-ce qu'il faut tala pe tadama mutanga zo bisap parce que bino basi bo yeba kati mutazo mutu no so basoka na conseil na yete au conseil il faut maintenant l'étudier ou apprendre les bien ou les mal il faut qu'on étudie conseil mutu nyonso tout est koninga te bino no so saka na équipe moko mama na bino balaka teta na bino ba yo ndingo lingika ko salaka otenga oboti mwana tiku yaya okobota ne lima na kata ndako ata lelo bobenga mbangu parce que si na loba loko trop
Différence c'est ça ngoli kambuté. Mais conséquence et ya na bana et pas ya bana na bino na yo moko après. Mwana mutu akotika nika mwana mutu. Mwana mutu. Mama, ko pesa muninga charge te aboti na yote aya koboko na kabana baninga. Bino bokoma na baje wana. Wako yinanga chimafu. Yo mutu wana boti te pone aya koboko lelo bana wana. Yo katsa kolingo ndenge bani tatala bango kolinga ba. Makamtsu mutu po sarati. Ote akene na osomba. Oko so mubani mususu problem te. Mais oso sa mubali wana charge. Obota 4 to 5. Mubala na eko bazisa moko 6. Sikoi na 6 wana akolinga bana na nyoso to akolinga ka mwana moko il faut nyoso na ko étudier parce que bandeko na basi boyebi te bolingo tikala ka bino mongo na bandako eza likambuté mais conséquences ya âge moko de tozo kende moi ce ko sala pa mobala ko sa célibataire mais moi c'est tanga maté moi c'est ne ça compte nini te ya mutu muso aviero na ndaka libala no miyoso lingo tika ngopuna koyoka mama soki pe olandika soka bobomi libala umona kama kotine kiraba yaba la brine ba femme seule mi mutu nako boma libala na déjà basi ba bende ko yonde ko na yolanda kai wana disole bandaka yemta yonde obati na rappel libala ngo yemta fotela ka otike ko sale boti soko bodi pe mo ete tika tala ba conseil ba yaka ko pe so conseil wana. Après concerne tango yo kozwa problème ba oyate batindi kyoka tikala na makambu nayo o bakosa ke to yimo kozaki na bagage intellectuel te na tanga likamuta tikala kaka yemoko ndeko na biso mositala buzoba yeko sana et ça bina montrer mboka na pe montrer zama lemete za keba nyoka mboka na montrer ndeko na biso soka meli masanga sans contrôle wana kubenga bana baya mama yopo ozolala na chambre il faut contrôler kati pour to koma olé na chambre kangi chambre na parce qu'on ne sait jamais ozana bana mibali kaka atika kani chambre pour lele bana mama nali kamona omolo kwa ba la brine ba tseba na mingi ba kindoki nanda ya mwana na yo moko soko lali mwana na yaka aya salu amour aki ameki dubai aki ya mutu fe sala ntote salinga bien te bolimbi sanga salinga moi malili no moi mama quit asutu kaka moni biloko kuna na kati ya mengazitu amona kaka mais omituna kate nazaka na mubadi te nazaka na marine nuit il faut tuna basa bazuba bazali nazaka na bana bego mutu ni na kote la ngai na cha parce que bana na basaka bana mibali na cousin na ye moko basala ke mali pate bayeba ka mukola langwaka oko panza makolo pa lokola mama sosa wiliki zala mwana nini te oza yo moko na ndeko bamela oza pe na bana bamela mwasa azana aselibate amela ka masanga mingi te okoyeba mutu akobima na yo te bana biso bakoma bango pe bakambo mama mwana zomona mono ko lebisaka liputa ozokanga liputa ko ozosuka liputa elembaka wana ebendaka batu mitema mabe ozolata bongo soutien etebo mama beli koto nyusi zomona okoleta mwa sengem yoza na bana kuna na kata ndako mama ozopesa siko education na bana wana oya ko yinanga sika sa muta misala oya ko koma seke libanga na molile zuiye nazo sila bame bakoma ona mona ka etendo esuyo na tangi komba mutu te o esuyo bokoma ka bata ba kokombre na bandako mbawa kasoninga kotika la bongo te mema kotina su ya bana wana bana na ye bana mama tang na ya oyebisa bino bomona kama kamnisu te no kaba ti bozwa makamsusu sérieux ozana bana mibali se comporter déjà que ngara za mama yebe la telino na kata bana yeba pe tambo luna ya oko yeba te yamsoko bimana bana ba camarade bana yo obosana olandika ko elenga nzoto
bala brine wana aye ko bota na mibali misoko ko bota te baso meke Dubai na loyeng bino nyonso bala brine nyonso pe kaka bongo bala brine nyonso la brine basilite bozo continuer kaka bozo mais on comme na niveau na ndenge ni esa mawa na communauté congolaise malongo ezala eloko ezaka pa na biso kaka mbote nyonso etikelesa lokuta biso tosisaka liso toza mpe tembe lokola kaleso sika mawa tozangi mpe kaka nani janifai na biloko kaka ya boyi ndeko na biso na mwasa sutu kaka osutu il faut vérifier kaka nzoka bana na basaka ndenge ni mwani ya msoko kosalabo ya msupe nye kuzera yi azomeke Dubai pona nini kolangwa oyeba kaleka kuzonga te yumo poso contrôler te abi asutu kaka akomprena te nini nzoto kaka yoka nzoto babi mama anko bana na bakuma bi mela amelela tote asale lo boy abakelo ta ba jena ba blonga ba mela ba jena ab yo so mona so mela nzoka so mela biloka bukoko na kata jiwana ba mama sans contrôle tata za nécessaire na ndako ba o bazana mabala bazuki na mibala ba onza ba pabula bino ba oyo bazana bakata mabala bazoyoki na mibala nzaba pabula bino bana mama kobima libande sa mulunge molunge okutela ba français niti bisobu lumolunge yaya libande sa mulunge vanda ndo na kata ndako mwana mama vanda mutakosa yote bana mama tala camarade wa ko betelo pe lisolo so monika camarade akorisa ko na miso mobali na yo o te olamba ka boyete o na moni ko lamba no sa biente na moni vande ko so no pe ka biente azo na présence mobali na yo kata liboko wana tika yake deja mabe bandokota abandokoti sa dossier na propre soko botsango na ba TikTok soko monika camarade akozaka yo apiero konseka devant mobali no aka na projet enviera mobali na yo osanga libala wana soki kaka botsana mobali no yem daluba kama ay te camarade na miso mobali no keba osanga libala na pete awa o mboka kaisala mboka keba nyoka akoswa yo liki songo mboma nazo c'est la prime d'activité bino na tekele bumba kune ratarate mabese kotaki mboka moko distraction kana ba distraction bolo bandegeni mama sans contrôle papa kenda na yi atikela obo mengo lia golo bolinga mbo tala kaka mbongo na bino akafele kaka mkoloni ele kaka na butu bososola katina bokoyeba mukolo bokoyeba tina mbongo na bino bosoka busibo mona ona to osutoka na tongo la mukiti bobituna kate mawa mama moko inconsciente oyebindi ona ningana lobe na bino nazo sakana ba frère parce que bana bakoma koyoka linga parce que buzobe lekimi yo momoko okoma na niveau bana okoma na niveau bana c'est cause qui ma base classe mwana na yo akoma soko lala ya ko meko Dubai c'est ko komi na degré ni mama Denise motema Fati Beton mama Denise Nyakero mama na biso yende la mama présidente première dame mama Denise Nyakero ngawa na sima posho na kotisi demande ngape na mwana kuna na mwana ndaku ngape mama Denise Nyakero yo kabiso na sansu wana okopesa siko foti na bofipesa foti na ni bokopesa siko bana na foti ni foti ya mama encadrement zate abino ko simona so yeba tenzo okoyeba tenzo to ndenge ni ngabe ozakana mwa yangalala libanda abi me na sana ngana mwa mutu nga me na niveau ngana moni la yam sona sakana mobali time na so comprendre nga oko comprendre ngana tune keka bana mibali basa combien nda bana mama na kenda ki kuto gauche bikomo boyebi nga ngingo ngai bana na ndako basa combien ona na bana mibali na kusena ngamu kwa yewa azalaka wana ngabi ele kande bosaka fuma
ngabi ya ozomona mutu miso se teliye mama miso telo kasa so prepare nani mota bakoni na motema ngabi o mwana moso maza sérieux ya tanga zo lebela ngana bandiko na tseka abui tokutana kine na créteil kuna liboswa bato ko ba mona ipe biso bato ba ba oleka leka na bango ba opia nka ba mbodi no ka ba keina no ka na tseka loboko misu te misu pai payo kasa mwinda masu ngadi asa mosa pite na motema ndabaki oyo na kuluba sipote ngabi wa mosa pite mundu kaso beta beto kasa lelo kwa bololo ngabi ela bata ba kokombre bango yo batondi sango na bandako bakoma koso na ola bapondu na kokombre nzoka sa kokombre na sala biloko bele na nzoto la libanga gologota nga wana bokolia lo sona ndonge na tondolo ela mama Didier Lacoste mongonga bana kini mabena muta bandaki mama ya nako tala mwana mwasa ne loko isaka malamu pa mbote nusu tikali sa lukuta na bilamba wala ta ko ndiki ba mama bi papa bi pupula fufu o ba pupula so fufu na nini na bagambe na so tala ye moi ça tonda kiele na kubuma ba na te conséquence ya wana te futi yo kasiko batbati mutatikelo mwana misu batika bana ndeka malamu te na sina ibise bapa kolinga te bokabona na ndenga mabe yaya ebebi saka makambo ebele avula gagner tala ndeko pe mwana na yo moko bandeko nazoko koloba obiki ndenge nazobisa binobo mwana mosa na zemi asali pe mkolo militaire elle n'a pas encore dépassé 50 ans elle peut avoir 40 comme ma azana zemi akose na mobali wana ngapi na yebite aloba azo yebate akangaki mwana na ye likolo ya nzoto na ye etumba o lo baba ngala epopaki yana kubuma yo to komina niveau biso zakana makambu wana te na communauté biso zakana biso ka to swana ka to zakana biso to koma na niveau wana te biso zakaka to tonga ka ko swana ko yinana mais to koma na niveau ti wana mwana na yo ngabi bala brinya il faut qu'il na epa ya bostra mba semence yemta mkono ba semence bostra mubala mani akende kuna bata na ba semence mama temeninga ninga mwana eleki kilo bolimbisanga na kwaki somo azoyi basemba mokolozi azoyi abinoko simona kangi asa sisa ngoki abina sutu kikago abi mukolana vuma ngabi omelaka masanga mingi poto bakoswa na yibu omelaka masanga bia noko simona melaka me ngabi omelaka masanga na sek na ndinga kolako yo omelaka masanga lokola ozana mobade na nda oyo oza celibat okoyeba nani akosala makambo ndiko nanga mwasi siko uningo suka abinoko simona kolonga ngabi c'est à toi de voir ya na boyi na ngana lo ba conseil tika parce que na oyo ba position na yete tokutani na salon drapeau si mwana kende yanga na écouter bozala mayele na bana na bino okutambulaka na ndako oza kuti mam liputo leto ndiko mam ozana mobali na cha nzoko zala ka yo moko lata malamu bana mwana mobali azaka lokwa mobali na yo azala ba sansa yo kana sa sekeko azala ba sensation nditu mobali no kazana ngo omonde banoko solo sutu ke mama ako eloko ko yeba te ndenge sa ke lengi la Patisa Longomba Misi Besange Suka Ngabi mapese kotaki asutukela okusala nini yaya obuya te usuzu yango zeni ya nani ngasunga na zoto ngani me yu abi tonto simona zoyeba te na tuni obike mwana ngosikopo azaki na ndako takimi akepa papa na bango akobetela papa na bango lisolo to akobomba lisolo ngala bino pe to yebite omoni conséquence akepa papa na bango o bana nane solo ngabite o benga bana te yondo ifo luka bana yondo oyibo encadrer bana te
batiki loko bomengo me yeba siko lia bomengo mwana na yo bana mama azo yokanga mwana na ye apute zeme na suka zo bate zayana parce que sala ka ye mingi abi ngabi seki tango yaka na bakuti na ndi bosaba bokena ba nini na biloko me ma yo komela ka ba whisky bele mama basi ba kuma komela whisky ma ozo keleka ko so bataba masa o mona whisky za shute na barai basi mona msumisa o tembe na tembe mama ngabi tembe na tembe me ba kozongi selango ngingo yamaki yamako osuki Pascaline Paul de la Mida France mabese kotaki nango ndeko na biso ndena zobisa bino atikali na bwenda bala brin bazebele mbote na bino papa na kuki na ngango te